Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut la grande famille, famille Libota, shalom, shalom, shalom. J'espère que non, boza bien, famille Libota, bayangai. Voilà, kota aimé partager, et ça vraiment biso bien. Bah bon week-end. Les péchalov, bah bonjour Nabino, bah bon week-end. Voilà. La grande famille, je crois, titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso Pe Bomoni. Ezanga Wabino BBC Mpoï TV, je crois, boza bien bandeko. Bisope naloba toujours la grâce de notre Dieu nous suffit. Nzambelanga pambola bino la famille. Voilà, famille Libota, bon matilanga ba focus, na ozavama bino tamula ite. Na ngi pe na intervenir muke, na likambu oyo, titre Nabiso Bomoni na photo et miniature. Et Tobo Sanate, lelo eza deuxième épisode na biso ya crime de la noblesse na Belleville TV. Déjà c'est banda ki lobby wana mais nga déjà et pesa nga netika neti kolela nazo yeba tenza menanga kuna tokosuka Poutine ndenge amemaka batu likolo. Lobby nazai kaka na mawa surtout na ba tableau ya Belleville grâce Luzolo ndenge azotala Omari vraiment hey na moni on dirait film otokotangisa ya misu. Alors, famille Libota, toujours, le lot de deuxième épisode, hein? Crime de la noblesse, voilà. Voilà, bandeko. Wana, eza artiste na biso mi balé au boyebi. Eza, moussous kombo na ye, c'est qui? Linda. Côté moussous, eza Lisa. C'est-à-dire, eza SB na famille Libota. Je crois, bandeko, il y a eu un moment, na réseaux sociaux, ezaki que Lisa azo joué les sous et pas Belleville te aza sous famille Libota te et tout mais na salela kango analyse te na ba c'est ka ndenge ezalaka to tuna oyebi ko tuna congolais occupé ko yebi so likambu o azo maîtriser te mais alobeli oka bongo peut-être ya yoka qui peut-être eza solo to eza lokuta. Voilà, but à notre grande surprise Lisa azana filmé ou encore Toba Lisa aza toujours na famille Libota parce que film oyo Lisa aza na kati. Alors, et ça la que batu basalela kangwa analyse belé awa sur les réseaux sociaux. Mais ngai BBC na yebi na salela kangote parce que nazaka vraiment chaud ou encore sur nangote et na maîtriser ki penza yangote parce que je sais que batu soki bazoya na likambo moko lokute za la kebele. Ya, parce que Toyoka, Belleville a foutu le salaire na été et matake kitaki. Nzambe tata. Et batunyo so azaki met droit ya Belleville, azaki met droit ya Poutine et tout. Ba sale la kango analyse ba chaîne penza et sale la kango analyse awa. Et puis ekendaka neti na façon moko ya moquerie. Alors, awa toye komona sikoyo Linda to mone soupe na SBT et sali que non. Bato batimbi aussi sur les réseaux sociaux et bandaki pe kaka lobby te tango to moni a sali moi mes messages moko a lancé non et bandaki déjà depuis kala bato pe ba finga ki e kaka ya SB bato musu ba sala ki pe émission ba lobeli mabe eza sur les réseaux sociaux. But à notre grande surprise là-dedans ou encore la fille Abima qui lobby a sali a lancé message ou ya ko lobby là ceux qui soit disant ba kuki ya SB. Oh, eza mbutu sur les réseaux sociaux, eza koloba que non, Linda ne travaille plus, ou encore Linda aza susu na silate. Nde loko eza nanu ya liboso sur les réseaux sociaux. Mais ce que vous avez sorti médiatique, ya Linda, a pesibiso précision te ou encore à répondre batu na iloko wana te. Alongoli batu équivoque ata moko
te bon na éviter ceux qui bino bo comprendre eloko wana o nga na comprendre eza kaka ke non ata mabe eza ata ndenge nini mabe moko eza entre ye na sila akosalaka émission te aya kolobela mabe aya kolobela sila mabe. Bon, on a l'analyse, la grande famille, bon, aimez vous partager, nous avons vraiment bien autant, nous l'avons été le lot, samedi, je dois aussi me reposer. Voilà, tellement tout là, la rappel, bah, retard, et tout, et tout. Je sais pas, bah, tu vas savoir, on analyse, Linda Bimi, Linda répondre, famille Liboma, Linda répondre, Bino, vous avez oublié que non, il y a Lisa Boya qui a Boloba, Kabufinga, et tout, et tout. Yango bomoni na chebilongi ya batumi bale wana pona ko zongi sabatu nanu bo sala ba analyse eza nango problème te ata Linda abimaka na SB abimaka te to sala kane ba droit de réponse awa sur les réseaux sociaux ya ko zongi sape batu na nzela. Alors famille Libota na yefsa kibino ke no vous devez nous supporter ekenda bongo yango bomoni na chelongi ya Liza na chepe elongi ya Linda parce que na moment o ezikaka awa ou encore et pelaka moto awa ya koloba keno Liza alongwe na SB to mona pete bato ba komela balobaka etali biso na nini alongwe alors bino pe tant to sala analyse awa bolo ba pete keno etali biso na nini non to zongisa bango parce que mokeri tango ezalaka bato ba yeba keno o eza mokeri siko elaleli bino pe na ngambu na bino. La fille elle est trop sage. Ngana zui temps ya kolanda message na ye alongoli balete ya koloba ke non je ne travaille plus ou encore dans sous na SBT alongoli yango te pour elle ayeka ka juste ko yebisa batu ke non pona nga ndenge na moneli nani message na ye wana ata soki mabe ezanga na sila na komaka ka respecter parce que za na batu mususu oyo baba ne ko s'attendre que ceux qui babeba ni kuna abima aya koloba Liza kutuye abima pete aloba iloko moko te avanda na ekaka kimia mais lelo tozo retrouver Liza na ba film isusu ya belle vie ezaka batu o boko réfléchir te nde bo comprendre le message wana aepe ko boma moto te par contre apesi indice problème eza mais le quoi problème eza bo s'attendre nango te akeno na ya ko manquer bande bomona elo moko ekomela kinga dernièrement na ebisabino po bo comprendre likambo ngo eza na mutu nyonso tout soki aza na problème na ndeko batu nyonso na problème na mutu na obanaza na ye problème te mais dans le cœur la sincérité c'est dans le cœur otoloba na munoko ezala nango la solo te. Alors, bon, oh, il y a peut-être qu'on laver peut-être image, moko boy batu baza na kimia tellement réseaux sociaux eza komone to badi comme on écoute bandaki kutu na bato libanda te comme on bandaki kaka na bato SB ya babandi ko kebisa ye babandi ko benga ye mwana mabe babandi ko bati na jour anniversaire ya star na bango et ça là qui que bakinaki ti na page na ye ba moni ke no postate basalela kango analyse awa. Sikoyo, pour elle, il faut être azala peut-être, donc yoloba azala libre. Et ça, moutounion sur tout est rosé là. Ah, ce babé bani peut-être na belle vie, moutoumon quoi azalaka na famille Libota ou encore comédien mon quoi azalaka proche à belle vie, babé bani le quoi né tout monde akabatu mususolo azaki pembe ya belle vie, abimi akomi ko finga nani belle vie. Et pesa meli moutounion sur tout est. Et Linda ndenge azawana azamwana moko monani keno azwa éducation azamwana moko be atanga. Elle ne peut pas peut-être que se mêler ou encore se plonger na ba genre wana ndenge kendaka sur les réseaux sociaux ya koloba keno ndenge nazaki na leader nanga ndenge nazaki na star nanga et indi na ya ko sasa na ya ko bimisa ba secret. Nde communauté congolaise na biso ba ne ko zilelo ko wana. Mais à vrai dire, il y a un problème. Problème moko eza parce que ngana message wana na landi yango eza un message moko mukuse mais eza ba indice na kati sur les réseaux sociaux ajouaka sous na SBT aza sous e pas silate baza bien sous te na sila elle nous a pas répondu est-ce que ozaka na SBT oza na SBT alobi eloko moko te ayeka ko lancer message biso ba chroniqueur ti ba chroniqueur ba chroniqueur ba chroniqueuse ce qui beaucoup zelana ya ko finga sila au grand jamais na osale la kango au grand jamais
azo mérité ba respect belé oui alo bien go bien parce que mutu mususu robosana to mona belle vie asungi batu combien ba bimi bimi mais ba ya ko manquer o ba lo bakake no la reconnaissance parce que communauté ou encore mutu mokili azalaka bola munyoso so mutu asaleka mabe moko abosana ka bola munyoso alors linda na ngambu na ye bola mu ezalaki ebele soki lelo mabe eza a occupé ko ya koloba mabe te parce que azo reconnaître bola mu ebele yango lobi ke non azo mérité ba respect ebele. La grande famille boy aimez vous partager on s'en forma bino tamula été. Bon na ebité soki ngande na yoka ki bien te na ebité soki ngande na yoka ki français bien te. Beaucoup melanga na ba commentaire bande parce que ngana zui temps biso ba mususu to sa ki ba analyse ba to ebele to sa ki ba analyse alongwe azesu na SBT boy avant biso to ya déjà na SB ba na ko sa yango déjà analyse ya juste ka ko calmer soit disant les abakwiti ya koloba ke non à ta situation ko zala ndenge nini na koya kolobela yango te parce que ba parents nanga na papa ba maman nanga ko ndima yango te ezana mutu moko te na famille nanga ko ndima na bima na ya koloba mabe po na sila azo mérité ba respect ebele mérite wana azo mérité ba respect ebele atali bolamu pe ya mutu parce que toki kolobaka ate ke non mutu azaka na mabe non bolamu pe zalaka. Alors ezana batu so totali la majorité ezala ke non obebani na mutu obosani bolamu oyeka ko afficher mabe ya mutu du moins elle à comprendre loko wana na savoir vivre ezala bongo te autant mieux na mivande la kimia ke na ya koloba e ko bima yaki ko bima wana ayaki pe ko na yoki place alobi te ke non nazaka kana SB wana ndaku nanga na yoki pe place alobi yango te a lancé message na bien mais sous-bassement V12 problème est ça alors tozo souhaité kaka ba bonne chance nga kutu na félicité parce que elle était sage na ba parole na ye elle était vraiment sage et puis na okyo ba kenon ba artiste mususu bozwa ta leçon ou encore bozwa quoi ça bozwa na okyo ba bozwa comportement ya linda oyo asali a jouer na kimukolo a jouer na sagesse a jouer na intelligence a betisa batu mitute ya ke non soki oza pembeni ya mutu soki esimbi te oya kosasa mutu wana opesa matière te bino batu bozala na ba comportement wana soki ozalaki na leader moko boye et baby yo wana okomi kolekaka na ba plateau po ya ko dénigrer leader na yo eza bien te linda a lancé des messages pas na bino lokola réseaux sociaux botekelaka batu ba matière ya kotekela mutu matière te mais soubassement makambo eza mais bazoluka ndenge ya ko fixer yango et je sais pas ce qui va se ba fixer ce qui va non ba fixer te soubassement eza bongo soki na message wana linda lobaki ke non jusqu'à présent nazana SB boye pour la majorité ya ba émission eza ke non azo jouer sous na SBT siko ya Lisa o ezalaki batu baloba Lisa na ndenge abimi wana bafutie salaire na ete mataki kitaki bref eza nini bref eza totika kana mpe koyeba ba vie privée ya batu koluka koyeba vie privée ya batu eza kindoki place nyonso batu baza ba problème ezanga te ba problème ezalaka place nyonso batu baza ba problème ezalaka bref Lisa azo jouer na famille Libota na famille Libota azo jouer film auto otala ya Bellevue TV et linda na ngambu na ye ngai na ye koloba te ke no so ipe ndenge nini nga na yoki na nga place alobi te ke no alobi o naza kuna na ye juste kaka kuna na ye bite bino so iboyoka ki place alobaki pour elle ayaki ka ko calmer l'esprit ba fan peut-être ya SB
Le quoi bino bozo zelana ko sasa maman na bino. Elle mérite beaucoup de respect. On a oki ko sala ngote. Pour ceux qui attendent ko sala ngona muto liboso ko nanenga c'est ma mère. C'est ma famille. Donc azo mérité beaucoup de respect. C'est-à-dire que non ata problème eza oki ka koya ko itala ngote. Ceux qui simbité et simbité okei titete. Le quoi biso réseaux sociaux to linga to zela to zo matière et suki nini kuna boy. Yango de sala ka ke non. Et pelisaka ba moto ebele. Famille Libota, beau aimer, beau partager. On est ensemble, beau aimer, beau partager. Na évité ceux qui na bêtisi mutumoko libaku. Pour sortir médiatique, Linda est répondre. Linda boy à répondre nini, elle est venue juste calmer la situation. Ceux qui besoin c'est la ko finga si là. Na ça les langote, azo mérité ba respect. Nga kutu pe fa ba répondre tanga ke bamba bébé sana lobaki ke non olongwe na SB. Répondre que non l'ongwete. Donc il n'a ngote. Elle est intelligente, hein? Elle était trop sage dans le message naï. Trop sage. Et puis ce qu'il y a l'équipe c'est comme si ba siplia qui est sala yango po kimia moko ekota. Tellement mikolo to bambana c'est fort. Bomata moto na ngambu nao. Et que na bongote. Voilà, bon aimer bon partager la grande famille, zanga bino BBC Mpoiti, famille Libota. Et bon matilanga ba focus c'est ça toujours bien les autres ça total la deuxième épisode Nabiso. Crime de la noblesse. Je vous aime la grande famille, bah bisous, bye, bon week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoiti TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoiti TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.